Coucou la famille, c'est encore moi la vôtre, Miss de Miss Tania. Alors mon coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. La famille, ne balobara so ebelo kwa malamu, il faut olakisa. Nga na mesana toujours na kolakisa. Ba biloko nga na salelaka o ezaka bien pour nga. Oza obligé te. Mais na yebi oka que la santé n'a pas de prix. Kozela te baloba ki oza na problème à cholestérol, koloba te ke baloba oza na problème à maladie boye. Prépare-toi. Balobara que mieux vaut prévenir que guérir. Naba âge moko boye toza suna posa ko liaka bilia liate. Il faut vraiment to liaka biloko eza équilibré. Il faut ko liaka ba biloko eza bien pour la santé na biso. Voilà, pour ba maladie belé oyo to komi nango eza ko uta na ba biloko tozolia. Surtout biso basi. Ba fibrone, ba makambo belé, ba problème. Donc biso na ba tonton, na ba tantine. Voilà. Naina l'exabino mafuta oyo ngana salelaka. Mafuta mbila oyo huile de palme. Eza mafuta moko bien raffiné. Non ça pub nango te mais comme eza bien il faut na la kisaka. Je suis obligé. C'est pas la première fois na la kisa mafuta mbila oyo huile de palme oyo. C'est très bien pour la santé, c'est ça. Soko zaka na Londres, au soma on a Tesco, Sainsbury, Morrison. Na ba place mususu na Amazon pe ezali pona bino bandeko bozali banda. Mais photo oyo soko salika capture ya photo et ko permettre otala na Google otala place nini okoki kozwa mafuta oyo et ola sope ba mafuta mususu o ezandeti yango. Huile de palme oyo kitoko nango ezalaka nini? Eza na vitamine E o eza bien pona loposo na yo. Miso pakola nini opakola nini loposo na yo to sala ngo ba gommage to kotyango na kata ba mafuta na biso ata ba mafuta ya bana na biso eza na provitamine A ozoyo ka ba ingrédients likolo nango eza na oméga 3 6 oméga huile ya oméga eza trop bien pour la santé huile oméga to zo ngo na ba avocat na ba sardine eza bien pour la santé la famille osala ngo ba gâteau oko sala ngo oko sala ba frites nango oko ko lambela ngo ngana lambela ngo pondu fumbwa makambo belebele atwa to lembi ba mafuta mbila wana ya kilo wana ozo ko ekokanga mitema ozo sala ba arrêt cardiaque la famille yango na kaboni na bino que Dieu vous bénisse je vous aime bien c'est la vôtre Miss Denise allez bisous là-bas.